États-Unis elobi emitungisi penza na bitumba na monele ekolo Congo démocratique pe na ndenge basoda ba mampinga ma Rwanda bamonani na mabele ma Congo elobi ambassade ya États-Unis na Kinshasa liebisi ya ambassade lisengi suka ya ezaleli inso ya matumoli pe ya maloba ya bopelisi moto pe ekebisi mpona bokingi etuka mobimba. Mampinga ma Rwanda malobi makokoba koluka ete bitumba biwutaka na ngambo ya ndelo ya ekolo na yango bisukisama. Na liebisili ya yango RDF esakoli ete bobateli pe bokingi ya bana pe mabele ma Rwanda bosalami malamu. Mampinga ma Uganda pe ma ekolo Congo démocratique mabandaki lobi etapi ya kobundisa elongo ba ADF na Irumu na Ituri, UPDF na FRDC babakisaki mikolo na misalami ya bango elongo na suka ya sanza eleki. Bato baike batambolaki lobi na Kinshasa pona kosenga bokatani ya boyokani na Rwanda pona lisungi balobi ekolo eye ezali kopesa na batomboki ba M23 ba botolaki mikolo mibali mileki Bunagana botamboli bobengisamaki na ba mouvement citoyen Nzike.